Dakumuda ozalaki wapi? Après, je suis comme mal placé de parler pour quelqu'un qu'on n'a pas encore enterré. Paix à son âme. Mais il faut apprendre à dire la vérité. Je n'ai jamais rencontré Dakumuda de toute ma vie. Vu la biso azé koloba, muto a bêta que ça qui n'est kala. Mais la biso na retard. Je n'ai jamais parlé avec lui au téléphone. Frère Dakumuda, quand tu dis ça, peut-être pour une longue émission, mais dans ton cœur, de son vivant. Et on a prouvé le contraire. Est-ce que vous voyez que les Congolais oublient trop vite? Moi, j'étais présent à un concert qui a un stade de Mathieu. Est-ce que vous savez, il y avait combien de morts? Oh, les lopétons sont habités à Only-Soloté. Que tout le monde a tombé sur le monde, avec beaucoup d'arrogance à Balouba. C'était la nuit ou la journée. Jusqu'à me passer Dakumuda au téléphone. Ça s'est fait quand et quel jour? Qui a oublié vite fait Mike Alambaï avec des histoires de vaseline avec la sœur qui a encore Zawadi. On a tout effacé. Le colo est cher, que Kofi Bozawana, au cas de Kambango. A été Kofi témoin que Atikala Género qu'il pas Kofi pour initier. Dommage. Celui qu'on appelait Newman est parti. Paix à son âme. Mais Kofi Olomide est vivant chez lui. Demandez-lui. Kofi Olomide a la bombe une mont fleuri. Moutou a la conscience. Moutou a la conscience. Moutou a la bombe. Moutou a l'humanisme. Je ne pense pas que l'église aura Mike. Nazako mona milinga wana ozomona yesu na kati te. Oko reconnaître que na prophète nzambe. Jalousie ya batu bavandi bazoloba vi ya mwana mwasi oyo eza lokola singa bazotonga otonga wana ekosila te fe koma ya kala. Mais mbilingo wana azoloba komona yango na mikolo eza koya neti bazomona yo lisusu te neti obungi na kati ya milinga kokanisa pokwa oyo obetaka mabolongo olobi nzambe limbisanga otindelenga prophète na yo abimisanga na kati ya milinga oyo na pesi yo kaka elembo moko soki elembo wana ekokisami te na pesi yo 3 finganga loba prophète alokuta loba magicien loba bakomelo solobi ozokota na turbulence moko nomona milinga na milinga bon pese provincial no so tala titine ya femme Tamara donc nous allons bouder prophète quoi mais mikolo leki awa tozomona ke makambo oyo ne maloba ki na ye rumeli ku te aloba ki na novembre tokomi na ba décembre ti tokotela ba janvier mais So taliga ye femme Tamara na so mona jardin na tabato batonda ka bata TikTok. Bakenda basala ba vidéo pour batcha na TikTok biso total. Si réellement bakenda ko basambia pona ba problème na bango. To basambia nzambe, je ne pense pas que to mono to mona wana. Ba olande apena ke live faza na TikTok bien bolande lango bien batu batala. Bible yango moko bomba te ya wana basambila wana ebisa mutu. Abiso ko lingo sambela kota na chambre na yo kanga porte sambela ko zalo ko ba mécriente mais c'est pas ça c'est que vont watcher on a donc ils ont déjà ba résultat ya makambo basala kana molili
yango et bimisa bango. De fait vite compris que moko mambo esali wana eza live ya Fally Ipupa. Mon live ya Fally Ipupa tanga cité aigle oyo. Il fallait pas batanga komoni na live. Nanta ba che et PC moi qui pilekisa. Et PC ya kanisi siko ya komi. Voilà, je rappelle que tu as mis bongo Ange Noir avec Noir Azali bongo manager monene monto à maîtriser bon industrie musicale Makas. Donc avec lui nous allons parler un peu de la musique congolaise, mais donc il y a un peu du côté musique de gospel, musique de un peu chrétienne parce que là, comme nous le savons très bien, moi, Milingam Koti, Namopandi à notre pasteur, notre frère Mike Kalambai, Azo, tu évites ça, le jugement Nam Koufi, Namoto Aza surtout le défunt d'Akumuna, tu ne réponds sur un peu de solo et à femme Tama. Voilà, donc Makamuki Mouké, Bélé, Koti, Nakati, Wana, Béli, non. Ange Noir a eu noir comme musique, moi, Mingi. Azabe, bon, analyste monene, tu remets pas sur l'année, tu as un peu discuter sur là, tu as un peu s'appeler mon mécanicien sur le sujet, les abongos, les colos et à toile, quoi. Ange Noir, tu as mis au lilo, tu as mis qu'il y a le baron la vérité. Oui, dans la bateau, il y a un abisso, il y a un édifié, il y a un cambo au lobaka. Mago le passé a été beauté rapide malam. Na habité par rapport au solo bima, Mike Kalambai na Dakumunda. Na habité au communiqué on a besoin d'informer le Kambango. Ouais, si je dis que je suis pas informé, donc vous allez moi penser bien parce que Naza, je suis homme des médias et puis internaute aussi, tout fréquentant pour moi trop. Parce que moi, je suis commis trop d'internet, donc oui, je suis informé sur ça. Voilà. Aux Arabes, moi, je suis Mike Kalambai. Donc, c'est trop dire. Non, mais depuis Stade des Martyrs, concerné à Stade des Martyrs, il est long de côté. Donc, vous allez trop té. Mais on est en bon terme et puis bon, là c'était tout ça qui a besoin d'un récit à concert raison pour laquelle appelle les salamés un peu moi biso manager tout ça parce que j'en profite aussi pour remercier encore RCD par rapport à Prix le Kumu donc j'étais nominé en tant que manager artiste 2024 et m'a pris le Kumu donc vraiment merci na bateau à penser à Sirina. Tout ça la raison pour laquelle on avait fait appel à Bisso, tout ça appelé Moussala, tout ça qui peut ça va. Donc c'était comme ça. Donc mais je vois de loin tout à la carrière de musique, tout le monde en a donc c'est comme ça. Voilà. Rachel Nzaou a eu comme papa na CPLA na pasteur Mike Kalambai mingi mais makamuzo le kabo na internet na média est choqué nga makasi. Dakumunda ça la émission je crois il y a c'est là 2 ou 3 ans passés. Mais Lelo frère Mike a mimi bongo du bosso cher pour l'obéla makambo oyo Dakumunda le bango il y a c'est 3 ans passés. Et pas le bon arrogance moko boye. Qu'est-il qu'on parler en langue et le bosso cher. Yo mon onde. Non, on peut s'en dévoler. OK. Premièrement, ceux qui ont longo lié, ndeba milo bakaba serviteur de Dieu, batwanzambi, nachi mutu normal. Étant qu'il est humain, comme tout le monde, déjà mutu a koufi, tout ça est sous na makasi makoki, et on sola na été, et on reçoit na été tout ya kobunda na epété. Donc déjà kotoana ils ont déjà à taper côté. Bon, si on a une casquette, il y a Moussa Lianzambe. Il y a des titres soit pasteur, évangéliste, frère, prophète, tout ça. Chantre.
ngai soki na lobi ke na juger po bomba loba ke ko juger basala nzambe te so na bi ke na juger ke na zu yango lelo pe na chango na ndenge ya mibeko soki ezake bakanga ye na ko lukilata 10 ans de prison. Oh, il y a un rôle qui est sur la chango na au juger pena mukibwe qui va condamner. Donc ce sont des choses où et so bung sabato belé et loko wana saliwana abungisi bato belé na nzela. Abungisi bato belé ou peut-être bazala qui ba fidèle na ye o bande ko linga ye. Moi personnellement je l'aime bien. Je l'aime bien, je le respecte beaucoup étant qu'humain, étant que Moutou et surtout nous sommes des Bantous. Il est plus âgé que moi, je le respecte beaucoup étant que aîné, Moukolo, on se connaît depuis. Vous comprenez? Il respecte en Isaac. Mais Lélo, sur 100%, il y a confiance dans le respect. On a dit aux années sur 100% et dîner, peut-être 10%. Na action dans ça, na action dans ça, devant les gens, devant les fidèles naïo, devant le public. Et au Lélo avec beaucoup d'arrogance. Notre défunt d'Akumuda pasteur Christian après pendant que Makambouana et Salama il y a des années passées donc cela veut dire quoi Mouto o balobara vela biso azekoloba Mouto a beta que ça qui n'est kala la biso na retard. Donc si tu étais un homme sincère, que Makambo ya lobiwane zaki ya loputa, de son vivant. Et bon ngako bango prouver biso le contraire nango. Mais le lieu azati ya kufi. Bo discuter nanan bo so nanan. Na ebembe o azana na kati ya mort. O nanu ba enterrer te. Ozupe ceux qui na église na bino bokenda na benga ngo par la langue. Echaka baba et là qui si ko ni mambola so loba ya loba nzamba mo juger autant d'akumula lo mabe pona ye ya kotine ka mabolongo ayi mabolongo ne na pafuka ma ka sambila pona ya ngo frappé non bazo abungisi bato belé na acte wana sala peut-être tom sous ezana bato misusu oyo ba sepela ki na ye yo mona makambu oyo asala ki ya bien peut-être ndenge to mona ba compétition ma diabolika ki ba rafiki wana concert na ya maxi est-ce que les lots ceux qui te lobi que to juger est-ce que oui que les Congolais oublient trop vite. Moi j'étais présent à un concert wana oyo ezeka elika ki na stade de maxi. Est-ce que vous savez il y avait combien de morts oh les lots petom so abeta on li soloté ba famille on petom so bo sala roi ki ba beta ngo kara je sais pas peut-être ndeni ba traitaka la miane. Mike Kalamba il est le soba qui va tenir numéro sur dossier wana pour ndenge pe bokunda dossier on peut peut-être on ne sait pas que tout mon la tombe sous le mot bo muta kufi ba kundaye moli moni pe malakimia yo mantela biso likola podium avec beaucoup d'arrogance à baluba obando c'est la biso makamo boyo lobila biso makamo boy non ça n'a pas de sens ils ont sens té batutu bayoka mawa ndenge stade de betama etondisi batu bakufa ba famille batu kenda ba vie batu kenda Mbatali étant que homme de Dieu étant que makambo ya nzambe baluki ba pesa mo calme mais aussi qu'on a tourna yo on c'est la biso pendant que tel wa yo siko saint qui a oublié vite fait que Mike Kalamba avec des histoires de vaseline avec la sœur qui a encore Zawadi. On a tout effacé. On a vu tout le monde comment maltraiter moi sinayo. Les gens oublient ça, mais tout ça là, aucun réfléchir non sérieux, aucun on maîtriser nos foyers non. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je sais pas si Mike a ça dans moi si qui est au pas responsable à vendre dans foyer dans ça foyer normal. Est-ce qu'ils ont besoin que tout le monde révéler babilo quoi ou peut-être dans mémoire il y a dans mito ba tout on a besoin de c'est pas important. Il est pasteur até ya bandimi mambo yoki ko sala batu bien oyo ekoki ko kotisa batu na bokonzi ya likolo oyo ko édifier batu oyo ko pesa ba éducation na batu. Mais batika babiloko wana o ba sala wana et surtout na acte à poser wana. Personnellement, j'ai pas aimé. Étant que humain, étant que bantou, tout ça dans ba respect belé na bibembe.
na moto akufi tozalaka na respect na estime ebele surtout biso Congo. Maintenant il y a acte wana oyo asalaki wana ya otema devant tout le monde. Pour moi na jijango vraiment acte moko c'est trop banal et kitisi makasi. Est-ce que bon moto neza boye pour alobi na vidéo na azolo ba likolo ya cher azolo ba que Kofi bozawana okokata likambango ate Kofi témoin que atikala jamais qu'il pas Kofi pour na ba initier soi-disant et puis Kofi a passé avec téléphone té na solona na pasteur Christian da Kumuna Newman donc Rabbi Kofi tu peux témoigner de cela. Est-ce que au moment où on est Kofi peut aller dans la vidéo à témoigner sur Yango? Ce que moi je peux dire c'est pas important. C'est pas important que Kofi Olomide grande personnalité qu'il est dans la la musique congolaise et puis dans culture nabiso et ya ko se mêler sur na makambo na tout le tout ça va preuve. Mais c'est que o ebonga qui a ça là et ça le roi ande baloba que le linge femme le linge sale c'est lave en famille et puis bango baza bato nzambe koleka biso nzamba yeba bango koleka ba biso ba oyo. Donc ebongaki azwa eloko wana azwa likambo wana asololonda de calme to atiki yango na maboko ya nzambe et non ke koyela biso ngo na public et puis na année asuka ta 2025 on de beaucoup ti biso donc le to tika ta 2024 on a ba problème on leki belé na début année to bandi na ba problème on bloqué to la mukane lo Mike asaki boina na saki donc on commençait l'année na ba problème. Ok, bah problème où on a beaucoup de résoudre mais tout bandi et puis le plus pire na bateau ba benga ba sala nzambe na bateau baza soi-disant nzamba yebi bon ko leka biso nzamba linga bon ko leka biso. Est-ce que tu penses que c'est le moment où Mike Kalambari allait sur la TV à me capter qu'on nie makamba zawadi ou tout le monde zawadi au kufa boy amegi sur le basu ba vidéo zawadi abeti sur babongo au moment où zawadi a envie azolo belo ko makote na liwa zawadi on les gasu pas on na suma kamba vidéo zawadi tonde nalandaki na simba ke lo monga lo baye ke bato ba obumbisa e ba bela maboma ba sala ba ba okufa ba olia pa wani oh c'est trop dur mais nzamba juste nzambe oyo basambelaka wana nde balobaka pe na Bible na bango nzamba juste. Moi personnellement na osenga na nzambe ngai pe po nga pe mutakelanga nzambe ane balobaka nzambe ya justice ameka mpe siko ko juger pe siko no Mike nzambe si vraiment si réellement nzambe oyo basambelaka wana nzambe ya solo nzambe ya busolo a juger pe kasi roi ya préféré juger ba mort nzambe pe siko a juger pe nano na problème ya zawadi a juger non na problème ya penyel moiso abala ya bana na ye ya bato bakufa na martyr wana nzambe pas juger. Non, c'est ça ce que moi je peux demander à Dieu. On a singé liwa pas nzambe o singé liwa te mais oui je ka ndenga loba kike na 2025 bato nyonso baza sur mabe na yi ba kota pa balia pa nzambe pe ya ba weyo nyonso bakufana nzambe pe o ya ba parents epenyel nzambe pe o apenyel nzambe pe o azawadi nzambe pe ya bato bakufa na martyr nzambe pe ya bato oyo ya yebi azana ba compte à rendre na bango batala pe likambo surtout singaka na nzambe to singaka na nzambe 2025 bandit to singaka na nzambe pe siko nzambe ya solo. Bon, mais habité nengo vraiment musique na ye au sata moi qui bonzamé na kati wana to bende to yo musique moi déjà personnellement ba musique nyonso na rango nde moko ana zoa o est important ba musique tout
Pour moi, il n'y a pas une différence. Sur une musique chrétienne, sur une musique profane, sur une musique unité. Pour moi, je trouve tout normal. Parce que tu es dans un studio, tu bêtis la gamme, tu bêtis la guitare, tu bêtis dans une composition et puis c'est ça. Dans une sorte de dans des mots. Ok. Bon, langage qu'on fait à l'oba où il est il est long Mike quand on boit yango katika l'oba ngote mais juste tout le monde dans les réseaux sociaux. Alors mais ceux qui les l'homme frère Mike na frère Moïse Mbemba continue le ngabi fona kota lola. Est-ce que langage on a vraiment on ndenge c'est que ba côté moko ce langage-là, vraiment, n'est pas vraiment trop mentir. Mais ces dernières temps, comme on dit dans la recherche, c'est rémission. Avant-hier, je me rappelle encore, c'était une émission avec 33 Chitengue à RTGA, si je ne me trompe pas. Donc, on a Lukango. On a émission. Et puis, on a eu une émission, et puis j'ai trouvé cette partie-là dans mes carrières quand on attend, parce que moi, je n'aimerais pas faire des analyses. Il y a mais ce qui grand prêtre et quoi de raccord pourquoi pas? Ce qui réellement l'eau les a rendus bien, il fait le agamabé. Ce qui vont cotiser, c'est que bisous de photocoté. Ma beza pour moi quand ça qui défie abi nous sommes la vidéo on a quatre dans na YouTube tinde dans a personne numéro na WhatsApp mon na WhatsApp bon mon vidéo na quatre dans tinde par là na lina me comme ça là peut ba différence moi amoni de tous araboué bano biso to botaka bazaka ba exemple na biso soit disant ba pasteur de bazaka na bandimi na bango faut pas exemple na bango parce que bango faut pas exemple ya nzambe baté ya batu sango malamu ba édifier batu mais so bon mo lancer batu ba défi bo eti o lo ba ke yo mutu ana porte soki ya lolo ko tsa batu moko pona batu c'est pas important o ba o sala wana ça mutu azana conscience mutu azana conscience mutu azana bon mutu azana humanisme. Je ne pense pas que l'église aura un Mike. Ah bon? Ouais. L'église est belée en amont, le pasteur est belé en amont. Moutou a un humanisme, moutou a un bon moto. Moutou a un vrai sens, il y a bon moto. Il ne doit pas aller là-bas. Ça veut dire que dans l'église, on est inconscient, majorité, baza inconscient, et puis baza fanatique dans bango. Population de moi dans l'église. Baza fanatique na bango. OK. Donc c'est le même qu'avec Wera, JB, tout ça. Bah tout le monde rate. Bandinacité bête na église à Maï. Mais na habité tika bande bagarre ce qu'on dit là. Donc on a que différence on les athées au tcha bon que na sentir moi logo moi on a quatre na bango. Moi je trouve ça bazaka ba humain. Donc moi nous ba potopoto continue ngo ko yeba geo musique mo gospel, musique profane et je ba nangote. Donc ba ni ba kono ba ninga. Donc ba to ba beta musique profane, musique gospel. Ba ça la musique moko différence c'est ça que là tu veux nga ba ilo quand ce ko ba ça la musique. Aya te aka. Ba musique na ba ilo quand parce que musique ça la ndetinde. Ay mamanga lelo na yebi makambolo baka sura ndimie libala o libala tuna sango mama baluka ka etole na ngai kufa la muka telema luka sala musala bablo faut baté ya batonga mais yo yeto msuzu na bango na ndeti soki na zui nsembo mo waimba nzambe na kumbama nano na ya ready na wana donc faut mena yo ka prudence ya ready. Ah oh là là. Bon to bete ba solo ma to ba solo ya femme tama ko ko tena de peso ka exemple na peso ka exemple net banzemu na bango bazo Alléluia papa kolo na ngai Yesu na vandi bwe na ka nzemu net ba
nga mokili monde ya surprise mama ngai na yeba kite baninga na komisa bandeko bango nde bayininanga batelanga mitambo nzela nyonso baluka vina ngai ebeba likamba kokane simba kate toujours nzamba ya kosukisa na nzembo wana na aleluya papa na ko ah chinois et que yebisanga maloba yebisanga maloba bon mwana nanga bawela kate mokili eza ya nzambe bakuta bomengo bakufaka lokola yo nanga batiki nyonso nzela molili nde mabe kozwa eza na ntango kokelela eza na ngonga nanga ve bailo kanto amayabwe nayoki bailo kanto nayoki ata ve na biso king kester nayoki ata bato bazongisa biso na bakiliti ata bave na biso bayogo bayemba baninga bandeko boyoka lisa ponge alakisa biso ata nde Kinshasa ebanda kaka na kitambo lelo ekomi boye eilifi ata biso meke ya bango bayemba wana namona ata sens nango te so basalani sikoyo oyebisanga bona apréféré bayemba kaka po bayemba mpe bateki bazwi bala bakoti c'est normal ya teke ote fo so mambo moko boye ya nzambe so nde te basaka cope po azwa lar c'est bon oyebaki nzembo moko beyaka kala mingi ate ya femme tama ye mpe lisusu makambo oyo ezalaka mwa boye abandaki bien abandi bien autanaki seso bato oyokele mawa autina via pasi sibitima komite na kiso navandaka 2 ans nazalaka mona bandal navandaka 2 ans nazalaka mona bandal nakelendeki seso wana azochange momi oyo sala babilo na jardin botanique femme tama sikoyo bapesaki prophétie moko epai ya prophète Neye Masikatena le fils Sikatena le fils donc Neye voilà après ça d'ici là kalatawa on est dans zone moins turbulente donc aussi pas mal mona filmer moko boye milingi aussi pas mais zala maele kemba na ba prière tout ça et bon après c'est prophétie non sur la attitude la femme tama donc nous allons bouder au fait quoi donc nous allons c'est la profession à tenir à bouder mais mikolo leki awa toujours mona ki makam oyo ne malobaki na ye rumeli kunute alobaki en novembre to komina ba décembre ti to kotela ba janvier mais mwa femme tama ko ti pena na zone pena turbulence oyo pena nani en fait ne malobaki na habité par là na habité so oyo no femme tama ngo ko emeno nzembone koyeba c'est trop dit mona bato mona jardin basangani basi belé abata bangoma zo prier femme momi mo balata wa boye patemi basi belé na sabanzi voilà mona bango mona yende femme tama sikoyo ba vidéo azabena mobali na ye moi keba ba vidéo ko mosala alati siko ata do minene mais siko asa so vidéo moko alati moi sexy moi jean moko be kange moi body moko ndena biso alati be soutien bon excuser donc bon balimbisanga na bato to mususu nde bango ba mibenga musique gospel na musique nzambe mwasi moko o tom to azaka sincère paix à son âme sœur Marie Missam yega bolombo ti alors mbongo pa ela so asema ba maso ba kisenso mona te banda angela o mundele abosa ma monyos bon ce que moi je peux dire c'est que bato balongo mpe na distraction mingi et puis distraction na mingi bato bamemela yango bato na foyer ya basi so otalika ye femme tama wana so omona jardin ata bato batondaka bata tiktok bakendaka basala bavideo mpo batya na tiktok biso totala si réellement bakendaka mpo basambela mpo na baproblème na bango to basambela nzambe je ne pense pas ke tokomona tomona wana baolandela pena ke live efeza na TikTok bien bolandela ngo bien batu batala qui na YouTube bien non est-ce que pour prier il faut au film non mais je sais pas pour prier non ce qui n'a pas ça ni version entre na Thessaloniciens ou Deutéronome Bible yango moko bomba te awa basambela wana ebisa mutu abiso ko lingo sambela
kota na chambre na yo kanga porte sambela kozala kwa ba mécriente mais ngote nga mona bomba sala ka bato pe ba mema Bible bon c'est peut-être une façon d'évangélisation pour attirer ba pe vers bango ba ça non la parole de Dieu si réellement la parole de Dieu bomba sala karana yo go ando bengela ngo bato bonte ils ont conscience ya mutu na eloko o ekota na kati ya bomoto o nzamba nda posa ela mais c'est pas ça ce que vont watcher na donc ils ont déjà ba résultat ya makambo basala kana molili yango ebimisa bango de fait vite compris que moko ya mambo esali wana eza live ya Fally Ipupa mo live ya Fally Ipupa tanga cité aigle oyo il fallait pas batanga komoni na live nanta ba che ipese moi qui pilekisa epesi ya kanisi siko ya komi non na komi ngati mais bato basimi musique mikolo il a Serenis na femme na musique c'est bon ba sala bon musique na bon ba luka ba succès ba sala mais ke batika ke ba serviteur de Dieu so ndeni ndi ba mbenga wana ti baga bato mo ba sala bon les mots ngwana ba sala matalana matalana neni matalana tino zumwa lono mo bwe ndeti na pena ga mo so achiba ba didas na we bato fo ba mo na pena ke ngai nde mo na bango pe ba sala matalana na mo na ngolo tu sais pas Dieu vena biso mo pasala matalana tu so aiba ga pasteur nani ya bo marché we na ba rombwana ni walesa yeba ga oga batwa we ba chama bonza ba mbongo afilme azisu jomo bo aga pede bo na poto bo jujubio ba ene ba lexi na internet ba filmer ba kati ba suki est-ce que c'est important so muta bongoli motema est-ce que c'est important bola kisi yango to muta sali témoignage moko bo est-ce que c'est important bola kisa biso yango abiso mutu mo abongoli motema c'est que kembo ezana lola vraiment c'est que kembo ane faisons kuna c'est pas pour nous kembo ane ozongela biso te biso banani poto sepela na kembo ane faisons pas encore bato baloba ke ko juger bango te moi personnellement si réellement que ton dozonga pour tout ça ben mission moi je vais commencer à juger bato ba bungisa bato belé en période de confinement na loba elo mo boy que de préférence ba boîte de nuit na ba bar et sala que ba église et sala et à d'autres personnes moi juger na ba forme tout na bandenge tout na pas ça d'explication non na ba bar peut-être il y avait 4 5 10 agents baza bazo salaire mais na ba église ba futa banane bocha mabonza pour pasteur ali mbongo pour pasteur payer le pain pour pasteur comme na voiture non o ça il encore ba futa ni futa na lola te li futa na lola ndeni to vivre à na mon kilo to vivre à pasteur asomba ba carrière a pasteur asomba mapango ya mokili alata ba ya mamoto ya mokili alata ba costume ya mokili après na yango ebisa ke vanité de vanité za biloko mokili biloko mokili ye moko asalila ye mo asombi okoti na ndako na yebo biloko tout ya mokili ma yebisa mondimi ke tout est vanité mo pese mabonza ya peka ya payer chaussure bato faut bazwa conscience bato faut bazwa conscience so zu ata $100 mo bolinga opesa walesa otali tom sou voisin na bino na difficulté ba ne tom sou na bonane balata ete kabeli anga sombe ata bilamba lati bana nzambo a bénir plus que ça nzambo a bénir plus que ça abenga ngo évangile sans tâche yako pesa ma pauvre bato bazangi. J'en profite peut-être Tom Souna lancer message à bandeko nyonso na communauté nyonso na peuple congolais tout. Il faut toujours sensi ya bomoto. Le lombo quand la biso Congo so pesa ba moko ya ba freinage ba makambo o ezabi kota kota na biluka luka ya ba makambo bonzambe o toye bati to sani to luka ni to kilwa.
nous avons besoin de gagner tout. Mais ceux qui battent nous sont sur conscience. Babi que photo ça là. Tout ce qui a remplir l'église pour rien. Tout vendre tout ça là, tout travail, tout sounana. Entre autres. Et ça peut mourir avancement. Parce que Bila Bandekolo, tout le monde, c'est déplorable. Au moment où il y avait un quartier dans le secteur de la commune de Kinshasa, j'ai vu comment il y a un pasteur à Tonga Bandaku, Batouazo fouté là. Mais Bandimiro va sambela ke panae, bala la libanda, Nicolas ba moto, liboso église nae, bana Bandaku te. Le plus pire, à défi ça va bon à intérêt. Bandimi à église nae. Et du coup, nous doit la muka super na courage à kindi l'église on a pas au sambela. Et habiter sur la longue là, bino conscience mais besoin que ça n'a conscience besoin que ça conscience que mutu faut la mukandi na tongo kendo buka musala. Mutu ko croire na miracle té. Que miracle mo bo izala ça té. Multiplier ndé makasi na yo. Multiplier force aux angles, bah ajoute toi dans haut et bah âge il faut te profiter de tout ça. Il y a un certain âge là, tous as sur ma casse, tous as qui dans soutenir au tenir 1 heure 2 heures de temps. Il y ça ma membre. Il faut en profiter maintenant. Il faut en profiter maintenant. Il faut arrêter boser la miracle mo boy. Mutu mota ko ebiso ki obala. Mutu mota ko ebiso ki okoma là. Mutu mota ko ebiso ki obonga. Nzamba planir déjà nyonso na vie mutu. Les gens qui yo telema luka sala au gagner au sunga au yo kosunga. Voilà, merci na Ange Noir. En tout cas, nous avons abonné à Bongana Media, pour continuer à liker, à partager ma vidéo na biso et reçoit biso ça son salam malam. Open na s'abonner. Voilà, donc c'est une opportunité en go le candidat bo s'abonner massivement à Bongana Media parce que nous sommes là pour vous servir vraiment. On a tous sur la bonne Ange Noir à le bibongo, c'est le moment. Yango ya ko travailler ba age za lango lobby to za makasi te ya vanda pendant temps ibile be ko lobby la bino lobby to za makasi ya ko telema ya ko sala musala c'est le moment yango ceux qui étaient ou va regretter plus tard. Ange Noir na habité ba on a tout ba commune ba système moko na vana malweka na vana kisenso na habité ya système pour na bisagura ba mbongo ba badinga bango ba saila nzambe belé vina bonga na utana nzamba alo utanga na passe da batambongo mwenza to moleza la raté batambongo ba ba bakisi. Non mais c'est ça un peu le godon ça lo ba me ozunga maroba majorité le comment ga mutso tongi parlement bo munene comme ba bola na banda wana ba mitugana ba cercueil bani est-ce que bato ba vivre na kisensu ba batuté to bato ba vivre na maluku ba baté sondeti biso pe boito ape bana ba kingasani. Leti ba bisoko tout le plus pire to kenda to sombiti na ba mwanda to mama biso bana ba mwanda ya bamboka kuna to vivre te to bango ba leki biso na nini to biso to leki bona ni to pema kande bomba pema. C'est pas important, il faut pas aller se minimiser batu. Il faut en fier au yozali. C'est pire na au yozali. Le plus important c'est que to lamuka na tongo biso nyonso to fongoli misu munoko lobi mato yo ki makolisa maboko sali. C'est le plus important na vie à mutu keba ba kana ba système moko boinga na utaye maluku nga na utaye kisensu nga na ça non c'est pas ça c'est pas important et on a biga que il faut ba édifier batu bala ki sabatu nini faut batu basala batika ko laksa batu keba croire na miracle que manu mombo ekitato mbongo moko euta na mapati kitina c'était na bisa yo o vanda na église o vandi pasteur a payer bakar yo silisi o vandi yana o kombola ke église bo tandele maputa bo tchele tapi bo popoele bakiti. On comprend? Si la majorité ba se belé lelo ba mabala bango ebe ba pona mamba be église ba ne belé lelo ba bumi banzela pona makamba be église o
il y a des prophéties par-ci par-là. C'est pas important. Nga maman abotinga ko mandoke pa na ngate. Papa abotinga ko mandoke pa na ngate. Ni koko na nga ni mutu mo bako za ndoke pa na ngate. Parce que ye mutu achenga mokili na makasi ya Nzambe. De on Nzamba planifier na vie na nga c'est déjà bon. Les leçons na kufi na âge à 20 ans parce que Nzamba linga na kufa na 20 ans. To balaki na bango yo. Te. So na kufi na 40 ans c'est que Nzamba planifier na kufa na 40 ans. Rien n'est hasard et pas Nzambe. Mais va orienter des bateaux, bien ba la qui ça va tout banzela. J'aimais mon Dieu témoin. Nzambo a juste Nzambe o ba yebisa biso na mokike ya un seul Dieu. O ngana ndimela ko na yebi. Kelelo. Na combien d'autorité n'esika mobo. Na habité be église qui existait. Na secteur là. Point. Il faut pas ça à misala. Ah donc musique ils ont na bango nino faible. Non, la église musique était. Eh plutôt église ils ont bango faible. Ils ont rendre bon ba inapte. Et bela ba jeune ba komba inapte. OK. Et bela basi ba komba inapte. Et puis yango pe memi susu escroquerie makasi. L'église. Et même escroquerie makasi ba aventurier. Je me souviens de toi ando kola bakota baponga biona Pascal bangabe yakina bajumo wando tema ano bacha maboko boto la tisao ba vision avenir na ya bakota na l'église maman ba prophète. Moi j'ai des amis voilà na l'église. So l'église est vidée tu vois na quoi moi au benatala bon ça va pourquoi vous ça là. Mais quand même tu n'as tanga ba kombono. Mutema nanga eko masuka. Entanga bango. Voilà, merci Nao Bozagi Bongo scotché connecté dans Bongana Média. Je sais que c'est pour une première émission, mais et vous avez émission belé autour mais ange noir. Donc malgré l'émission de tout non pas de difficulté moi mais pas problème technique les moi mais tout ça est fort maintenant en 2025 tous à la peine à la haute. Pour permettre que bino abonné na biso bo consommer pena biso malamu bo consommer pena chaîne ebino kitoko Bongana Média. Restez toujours connectés branchés na Bongana Média, votre chaîne où il peut sabino actualité mo simplifier pour comprendre robe en noir na ebité na mai auto soli lelo to meko bete so mo mke ya Mike Kalambai na crash o azo sala bezo na biso be on base to benin o ezo leka awa et puis na femme Tama nin oyo bandeko balandi yo bako retenir sur les deux personnes voilà Mike Kalambai na femme Tama. Le plus important c'est que bandeko balandinga balandanga na bokebi nyonso vraiment mambo na lobby bameka kozonga considération pour na ba vie na bango. Ça sera une très bonne chose. Ça sera une très bonne chose. Demain après-demain, bazonga to beta masolo. Na to beta masolo to la ça ba to fo oyeba nani ozala naye, nani otambola naye, nani na okoza l'exemple naye. Lelo to vanda bwena mokili oyo ba olakisa biso histoire ya Jonas ba osa makasi balakisa histoire ya Samson mais ba osa makasi te yo lakisa histoire ya koko abotaka koko na bino omona sika ya libungeza. Mais so qui kuna na Israël par l'accepter que histoire ya mutu mo boazaka na Afrique mais ba sa makasi balakso histoire mambo mundela za mabete mutu mundu pa mabete biso nyonso to ba ime mais le plus important faut se ressourcer to yeba nini toza pour nos ala oyo foza. Non, c'est un peu ça. Voilà, moi, ma banque est dédicace des amis. Et 2025, bon, c'est bon. Un peu si vous avez le retour.
Na pesi bande ko tumbote so na pesi mingi bena ba mbote te parce que ça a une émission moko un peu de réflexion. To kanisa nanu. Photo zonga to ya mingi to lobelaka et surtout to loba pe masola mboka na biso. Na za pe ata pe na ba idée. Yo pe sa pe pona mboka na biso moi ba idée. Na pe na besoin te o sala na ba bureau na bango. Mais on peut sur mais na za na ba idée qui na bonganya média na ko loba ba yoki pe ba saleli. Na gouverneur ya ville na biso ya président de la république ya ba kambi tout. Toza pas ta mwana makanisi. Oto pesa. Pour l'avancement ya mboka na biso. Non, c'est ça. Shadrach, donc les rendez-vous, il fait pesa maintenant en noir, il y a réalisateur pour tout aller pour le tour sur la propre il y a idée pour l'avancement ya mboka na biso, avancement ya ville na biso qui togozo kamama pa ya notre gouverneur de la ville Daniel Bumba. Donc Tourouloukayo, Tourouvan, Touroubeta, Masolo, Anna. Voilà, je dis un grand merci à Shadrach, derrière la caméra. Il était partout. Donc, nous avons un montage, nous avons la réalisation. Je te dis merci pour ces belles images et ces bons sons que vous avez fait. Abonnez-vous à Bisso et à Bonga Média pour avoir un grand bisou. Moi, c'est qui est ici à Monazo. Donc, Maman Bana. Donc, merci na bébé Sikanipsia Bongania, merci na Christiana Bongane, pourquoi pas Teresa Bongana. Je dis à tout le monde de gros bisous et bonne année 2025.